Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotala ka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, so ata nazali Congolais so ata ba mendele ki bakoki kotala. Congodialogue.com. Libala eza makambo religion teo ponzamba azalaka na religion teo religion ezali organisation bato mokili rien à voir avec Dieu bafo pastere babalisaka na magablo na bango na Bible ezali teo nzamba lobaki tolongola te tobakisa teo mingi bakosutuka libala ezali kambo ya famille libala ezali kambo ya famille libala eza esengo ya famille papa mama nde babalisaka mwana ye libala ezali kambo ya famille libala ezali kambo ya banoko libala eza esengo ya famille papa mama nde babalisaka mwana. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bande ya biso bien-aimé Zambia pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka thème kitoko papa pesi biso to partager pona moko alelo nazalaki na message moya ko pesa pona frère na biso atunaki ngai sur le Saint-Esprit de Dieu. Nalingaki na ko pesa enseignement wana sur le Saint-Esprit de Dieu prochainement na ko pesa enseignement wana mais Nzambe atenga à cœur na te ya kaka mariage religieux égale mensonge. Nzamba tiengango à cœur à pesinga na nzembo au moment nga nazo préparer na ko pesa bino bilei sur le Saint-Esprit de Dieu pambate batumso bazo kanisa ke ya Saint-Esprit de Dieu nzoka Isaka Saint-Esprit de ba manifestation Saint-Esprit au monde ba fruit de l'esprit ba don de l'esprit ba Saint-Esprit de Dieu donc me batu ba yena ngona makambo ya kili ya kokosa bana nzambe na remercier frère nangai atunaki na boseni kombo ya frère nangai je t'aime beaucoup frère Kalala je crois je t'aime beaucoup je citerai ton nom prochainement voilà à senga ngabana pesa enseignement sur message wana mais nzambe albinanga te ya nano oyo après wana nzambazo lokumu. Bien-aimé dans le Seigneur, bakosi bana nzambe mingi mariage religieux nzambazo la kanakati religion te religion ezali organisation bato mokeni tombi na nzembo botela ba religieux obiso toza ba catholique au monde bango ndenge balataka ba sœur wana na ba sango wana donc ce sont yango ba benga ba religieux organisation donc ba croix ba fo ba chapelet il faut boye il faut boke ba musulman o ba tiki barbe ba tebo il faut nzambala il faut mosquée ce sont des religieux occupé na l'église na bino ba réveil wana omona donc ndenge zalaka pasteur kuna bino boye chorale bevandi kuna ba donc religion organisation d'homme rien à voir avec Dieu. Bien aimé na Bible sika mokote bantoma babalisa ki mutu mariage ezali institution ya nzambe mariage ezali likabu ya nzambe même ba paye babala na rapi bavandi longtemps ceux qui ba lingani makasi ezana ngote ba ndenge baza ko kosa bino yango moni ki bien aimé papa tiningani ko éclaircir sur makambwana ba faux serviteur de Dieu ba ko kosa bana nzambe kaka po balia bango mbongo yango bien aimé le Seigneur au mariage religieux fubo na carte d'église donc makambo ya lukuta na église bango lukuta ba bâtiment na bango magablo na bango place baliaka ba mbongo na bango yango papa tinga kende ko fungola bano yanga misu ba bima na kati ya bakambo ya batu wana bien aimé uzana adresse ya bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de reva pona batoyo yesu akufela bien aimé soki yesu akufela yote molinga pe biso ezate parce que yesu akufela yote ayebi ne yote yesu nzambe tango zo yide il faut na quitter na mokili faut na lata nzota moto faut makila na ngetanga ponsa na sala alliance na bano yanga o ba bungi nzela bien aimé ayebaki batu nini yaza kuyela
nzamba za nzamba par hasard te dit amen. Nzamba ba ke na ke kufela intel, na ke kufela intel, na ke kufela intel. Yango pa lata ki nzota moto ayaki. Yango to baka bato yeso akufela. Bien aimé so yeso akufela yote, olanda ba faux pasteur, okomi muumbu na bango, opesa bango mbongo mabe, ba bimano mabe, ba ko bimana basi ya bato, na bana mibali même ba omo, bien aimé ba tonda ni wana. Voilà. Loko yopozano na yesu te, ozomona ngonde bien. Ba komi petit bitinda na bango, ozomona ngo c'est normal, o memela bango ba Bible, ba kosaka yo, ba kanisa ko ba gêne, y a plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, 30 jours, 2 makambo bele makambo ya lukuta na makambo ya lukuta. Voilà. Organisation d'homme. Bien évidemment, papa tini biso na ko fungula bano ya yemiso. Papa ta se azwanio so ne kulusu. Bien évidemment le Seigneur. Abi mes brebis entendent ma voix, je le connais. Alléluia. Nzamba yebi bano ya ye. Na moni na bonde la bien aimé, yambo de to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci na puissance. Merci na message. Merci na onction. Merci na connaissance ya parole na yo papa. Merci na liberté. Oh ya kozala mwana nzambe papa. Ya kokangama sika moko te boye papa kosaka biso. Merci na lumière ya parole. Merci na révélation papa. Na tiki message ki toko papa. Mwana nino lingo te ya nzambe. Papa ya kote ya bana na yo. Balonga na organisation d'homme. Ba kolanda kaka yo papa. Ya un message yo. Et ça le misada na ngona bomo ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aux âmes adresse y a bien. Awa, c'est ton frère, Papa Tindi. Tout simplement messager. Pour repérer un message. Bien-aimé, ça dans côté que mutumoko boye spécial. Voilà. Obando bingi papa, abando leo bambongo, abando dominer, abando diriger ndakunayo. Mensonge, c'est le diable. Bien-aimé, batouana. Biso banazam to lingana naka. Mutomta na dona yo poza na don ya yo nzamba pesa yo. Voilà, mutomta na dona ye bien-aimé le Seigneur pour na ko salela nzambe. Salela nzambe sika yo zali na ndako no premièrement ndako na yo fo bano ba yeba nzambe, mobali no yeba nzambe, moi sino pa yeba nzambe. Na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, mariage religieux égale mensonge. Izalakate. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce côté dans Apocalypse chapitre 22 verset 18. Apocalypse chapitre 22 verset 18. Bien-aimé nzamba le biboy. To longola te, to bakisa te. Mutu ako longola, to mutu ako bakisa. Akozala puni, akozala frappé. Bon, siko ba pasteur ya bino ba faux. O ba senga bino ba mbongo na Bible za nangote. Ba komisa dime mbongo na Bible za nangote. Bien-aimé le Seigneur yango kene na YouTube yoka nzembe ya pasteur commerçant otoyemba. O yoka yo moko ba otoyemba kuna. Bien-aimé, na Bible ezate. Dim etikale kozala mbongo te. Mais ba komisongo mbongo pe ba komisongo chaque fin du mois. Pe bazo kosa bino boza pe kondima. Bazo ba verser ba Malachie ancienne alliance boza pe kondima. Boke na détournement botala dim ezalaka nini. Baza ko kosa bino. Il y avait 4 sortes à dim. Est-ce que vous pouvez sortir de l'église na bino? Non. Bakamaka na mbongo eza peti na kati ya Bible. Nzamba sala bino grâce. Bien-aimé le Seigneur. Moni balbito longola te to baksete ba bakisi pe ba longoli. Nzoka Yesu akinde ko kokisa. Babilo kona nyoso zali souté. Moto ambi Yesu abikisami. Bien-aimé le Seigneur. Yesu le baki, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu faire quoi? Je suis venu l'accomplir. Et à la croix, alors baki tout est accompli. Yesu kokisa nyonso. Pourquoi on maîtriser la parole de Dieu? Au lieu de digérer, tu commences à la ok. On diriger la parole de Dieu. Au lieu de comme béton. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Yeso kokisa kinyoso. Mariage religieux et zalakate. Religieux non la kisi ninise là. Toke na Hébreu. Yo to tanga non na Jacques plutôt. Yo ka l'autre tanga na Jacques. Jacques chapitre 1. Bien-aimé ça ka verset. Jacques chapitre 1 verset 27 je crois. Oui, Jacques chapitre 1 verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais je parle, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Écoute, la religion pure et sans tache. Écoute, c'est que Dieu appelle la religion. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà ce qu'on appelle la religion, selon la Bible.
Voilà. Et ça te ko bino bosala ba secte. O biso za biso et pas biso to sambela kabo. Et pas biso to zarabo. Et pas biso to kilata kabo. Et pas biso to kenda kabo. Et donc boza na katia ba religion, organisation d'hommes. Nzamba za na katia ba religion te. Bien-aimé. Ce qui est dans Genèse chapitre 24 au temps verset 62 à 67 au komuna tango mariage ya Rebecca na Isaac. Bien-aimé. Ndenge ba kutanaki. Ndenge serviteur ya Abraham akendaki kuna ndenge bakutanaki na baboti ya Rebecca. Bien-aimé, mariage eza likambo ya famille, mariage eza makambo ya bato mokilité batika kokosa bino. Bien-aimé, utala ba religion, utala batongi ba temple, batongi ba makambo na bango bakomi na kobalisa bato na Bible. Bien-aimé, ezati mosali ya Nzambe moko tabalisa bato. Mariage ezali institution Nzambe, ezali likabo ya Nzambe, ezali grâce Nzambe apesaka na bato nyonso. Bien-aimé, yoke le moto otanga wana Hébreu chapitre 13 je crois, Hébreu Zoka verset partagé au pena libota na yo. Hébreu chapitre 13 na verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Nzambe si pambola libala. Nzambe si pambola libala ndekunanga. Yomona même ba païen. Babala ndipe bavandi pe longtemps. Namona bambara so mindele balingana na 18 ans, mobali na 19 ans. Ti mobali comme na 100 ans, moi ça comme ti donc bazaka ensemble. Ba mabala ezali mais bazana bango ba païen. Ozomona mariage ezali makambo ya Nzambe bisa pambola mariage. Atoza mo pagan mais ekozalabe soko yebi Nzambe. Voilà. Pombati Nzambe aza lulubaniza na motema na yo okosala mwasi no mabete okosala mobali no mabete nde bomenenge weekend na tiaki video na mwana ngai Jean-François tozana kati ya jardin maman François na bana bazolamba. C'est ça le mariage. Et ça te que maman François zolamba na bana ngana za pa ba makango non mbongo na ngana lisa rabasi mususu mbongo na ngana na somba ba sap na koma na ngaso kindenge nini mwasi kuna boza ebele bongo basi mwasi na ndako nzala mwa kutala tisabane zate mais yo tala libanda ba bien ko saper tanengo tela lokola mwinda tala bilamba ba sapato mena ndako na yo mwasi na zanga ka tempête de sous-vêtements kolata boza ebele boza bongo. C'est triste et vous serez jugés. Voilà. Libala ya solo bien-aimé, papa linga mama, mama linga papa, o boza nango bozo nzabazo pesa bino bozo sangisa bozo kolisa libala na bino. Bien-aimé, mariage eza likambo ya famille. Bien-aimé, mariage eza likambo ya famille. Papa na maman de babali sara mwana na bango. Mobile okute na mwasi na yo, o mimi na famille na yo, o lakisi tala mwasi na ngai yeyo. Mwasi ke so na famille na ye, ke na zu mobile. Famille ya mwasi ba kotinda lettre. Eza nango kutu na kati, eza nango coutumité, eza normal esali makabongo. Poko zo mwana ba tupi ofelete bando botse bana, toza ba nyamate s'il vous plaît. Toza ba to mukili, mutabuti akolisi mwana na ye atengise ba classe, ta o fuko ya ko honorer famille wana, ozi mwana, o ye ko honorer. Eza peut-être de l'eau et comment nango commerce. Tala liste bato bebi to ngina kaka na kobalisa mwana. Non. Ezali kambo symbole. Bobana ezali kambo famille na famille o ba kosenga basengi mais tango bokutani ezali fête familiale. Libala le mariage est une fête familiale. Eza fête beaucoup familiale. Voilà. Papa bama bakutani na banoko na ba famille bokutani bo li ensemble. Papa nda lobaka tala na pesio mwana na ngai. Voilà. Na pesio mwana na ngai. Voilà. Ezatendeng bozo mona wana. Après boke na commune. Po ba le baye ba ke na adresse oyo, moi si boye na mobile ba fanda na adresse ba pesi ne peut livrer des familles. Et si li nango bo vali ba mni bo bota bana na bino. Ba ko sabino teo yaka na église na Bible ezate. Après pasteur imo o bago ba pesa rango na commune. Babso comme ça oh ya satanique bagwana n'importe quoi et ça satanique oh makambo lokuta bolanda be makambo nyonso tuté eza na ka symbole au moins appelé Rebecca tant bakutani na serviteur na akendaki pona ko balisa Isaac alati c'est ano zo la ke muto aza occupé eza na ya Nzambe te eza ya mokili na ndenga mokili sona ti babik j'ai fabala na ndenga bonzambe eza na motema. Voilà. Jésus le baki à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César était le roi à l'époque. Ça veut dire makambo ki tout seul lango bien. To yibate to ke misala po mokili ko kanga biso, to ke na misala po to futa ba loyer. C'est comme ça. Voilà, pour to somba biloko ko lia to ko yibate. Donc c'est ça mokili.
To bala ba oza alliance, voilà, oza un homme respecté. Ba to ba no sala ba coopération kalomona ba ti ba alliance ata bala te po bima mutu moko malunga na kati ba banque ton ba kotaka. Ça c'est juste pour le monde. Voilà, pour Dieu c'est dans le cœur. Donc maman Françoise azana motema. Voilà. Oyo po na zo honorer pe mokili makambazo senga biso nako kene na fraudité. Voilà, nako bota mona batu pamba tina vlexela mona batu temps. Tozalaka ba païen to salaka ngo to senga nzambe pardon limbisa biso na ba sero to nyokolaka ba limbisa biso. Voilà. Alors ba ko se subino te yaka na église pasteur longo su bago bala seko na commune ya la tisongo le soso ale osombeli tam so osombeli pe sapato ko osombeli pe pasteur ba sa ba lokuta. Bana nzambe so babi honorer nzambe tant bobane na famille bongo boyembeli nzambe bokumisi nzambe c'est tout bien aimé. Baza ko kosa bino yoko le to tanga na Marc yoka ezaka malendi ici bien aimé enseignement opoyo baka makambo okota na makambo lokuta ya bato mokili yolo to kotanga na Marc awa voilà Marc chapitre 7 et loka mukuseka rapo oyeba bien aimé ozala bébé spirituel te bakosa yote mariage religieux baleo bambongo zanga tina bokesa ba fête pa ba boucan bokota ba nyongo après bono bobani bomo futa su ba nyongo mawa mingi mariage à table 5 3 4 6 c'est si linango za mamba mariage mamba famille. Marc chapitre 7 on a verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Oyoki. Donc vous avez établi vos traditions. Vous avez annulé la parole de Dieu. Vous avez makambu na bino pour na plaisir na bino pour na mbongo bozo ba mbongo pour bokosa bana nzambe. En plus bino moko ba pasteur ngo ba divorcer. Voilà. Donc bino moko na makamba lokuta. Bon nzambe ngo siko bokendo bala na église lobi bo divorcer. Bo loboka nzambe ngo salaki te. Parce que vous avez annulé la parole de Dieu. Bien aimé, sortez du milieu d'eux. Ils ne sont pas de Dieu. Mariage à solo, c'est une fête familiale. Nakata famille et sili. Ngato na balaki maman Françoise, ils ont nakata famille, ils appellent nakata YouTube. Toke na famille à maman Françoise, au bassin qui biso to pesi bango. Après la famille bautaki un peu partout, Londres, Irlande, États-Unis, Paris, Orléans, bautaki un peu de partout. Donc baye, allez, et ça dit que il faut bato so sal les famille maman Françoise de ba yamba biso na salle mo bazwaki ba de ba yamba biso bongo après to ke commune makambo ici to ke na salle to lié to meli to bini et sili nango bati ko kosa bino ya to ke siko na église ale somba boy ale louer boy makambo ya lokuta bien aimé. Mariage c'est une fête familiale. Sortez du milieu d'eux. Ils ne sont pas de Dieu. Mais ta parole te ba établir makambo na bango moko et ils seront jugés parce que ba bakisi makambo na makambo nzambe. Talela ka nzambe côté la bato mokilité. Mariage na biso eza spirituellement eza quoi église na Jésus. Donc eza quoi biso na Jésus-Christ. Époux na biso. Mutaza na kata libano na Yesu te. Onga pasteur, onga papa molimo na yonga lukuta. Alinga longolo na pembe na Yesu yenda koma Yesu na bomo na yo idolâtrie okozala juger pour kozanga lola. Bien mes messages c'est un message à mon couser pour pamba été oyo mutu nzamba pesi message saisir message oyo bala moi sinon ko vanda na yaka to vanda te honorer moi sinayo honorer bana na yo nzamba yeba bino nzamba yeba couple na bino ba ange ba tambola na bino botika yaka to vanda eza ekobo bokili fe lo pamba. Nous avons fait côté libana na bino puis bo sambela ensemble avant bolala. Bien aimé onga na zangisi nzamba lo bana kata mitema na bino. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Ton ayaka bo izale sengo na ngai. Ata noti musala na limbi mais sonza ba pesa message il faut na pesa bino. Après en plus pesa na nzembo. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Yenda za la masque na bino. Yenda za la désinfectant na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ba Congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Soko ozali Congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko ozali Congolais a solo okokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotalaka
Congo dialogue. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makolega kuna na bosana te. Otala rappel kaka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki Ata nazali congolais so ata ba mindele ki bakoki kotala. congodialogue.com